tikala awa yo yulu okende kuna pe salama bongo pe yulu pe comme président kuna na oyo tikali ngani lokola na pesi bino ndenge ni bokosala so bakotuna bino ngoma nini bokosambela bokosala na yango ezali kipangisi papa si mbanga memela biso lingomba donc yango na avandi tango oyo bakolinga bakabana alobi na ibango so batuni bino lingomba nini papa si mbanga memela biso lingomba bolo bandingo wana oyo tikali musala oyo tikali papa dengenda yemu takubongisa oyo tikali bakendaki na Brazzaville na Kinshasa balalaki na mbeto papa dengenda mutima tongo etani o mususu akati ngambo o mususu atikali bamoni so ati élection kuna du président ya peut du président o moni kama yango wana makamu noso kipandaka fo Congo Brazzaville Congo Kinshasa ezala bomoko tokanga les akaka mboka moko uta l'Angola awa ezaki ba province ezalaki royaume donc ezaki royaume Congo donc o nyo ezaki ba province le royaume Congo d'Entodé zomona donc ngona pays nous cette oyo photo kangana parce que na géographie et kimbangisme ezali kaka mboka moko mutu na ye papa simomba na za Congo ibomu na ye RDC makolo même moto banda kama bembo na ye na makolo te ataka nisi monsieur makolo ya limité obembo na kusala ngote zomona c'est difficile donc ale maintenant processus wana ebandi ale papa ko de ba makambo ya bokina ye papa ba kuma paniquer ils sont OK vraiment et biso papa elle ngai takona ngai ko kona kende ko la peine na tata na bino ko makambo so kata merci ti bakabane merci mama mwilo akedeki na surprise te apesa ke liboso ni ngomba na ye atika na boga papa ngenda après simake na ye merci beaucoup papa merci mwilo omona ki ndenge nini na liwa na ye ezalaki ndenge nini problème ezali ngai tango wana nazalana ni mwana moke ngai nazala na ngambo Brazzaville mais histoire oyo bakoko na ngai bande koloba to bande ko ya kosambela awa na lukengo ezalaki esiko oyo bandimi nyonso bande koya mais yambo bokende na lukengo bokolekela epai ya mama mwilo donc ngombe kitsuka bolekela pa mama mwilo kwa le tour kile beto le tour mo Kinshasa ka bise wuti na Angola ato wuti nga oye boko bondela boko ko bondela okena lukengo awa ba militaire bazalaki awa moye ko leka awa zelite mbela lukengo bo bondeli kuna bo silisi boko ya butu boko bima butu bana ko yana moyite boko ya butu boko kota nkamba butu boko bia butu c'est-à-dire que dans exemple oyo abiso na Brazzaville nazoko mona ndenge bato bazoko katisa tutazo mona mkazo mona tuzui boîte tuzo katisa mais na bozongi na biso na yebite kino lele mtu na to bana ko katisa ndenge ni parce que na mona te mutazui boîte akatisa uko zonga na ba 2 heures du matin wana 3 heures du matin boîte nini oyo undima akatisa bila nderwana mais boko mona kama comme les bosso ndoka na bino ofongoli karakata boko ulali na bino le bino tawana bufula moka bato amboka ba yebi metete bino bozalaki musika donc ba mystère ezalaki lerwana e bande ko salama vraiment ndenge moko donc oyo mutu moko te akopesa kimola na yango donc tango bande ko ya boko mu legela pa mama mwilo boye bisa biso to vuti délégation to vuti boye tango bosilisa boke na lukengo bosambeli kuna kaka butu wana bozongi tsoki teko nzambe si bozongi mamwilo si mamwilo sikoyo omona kopesa bino kwanga moko na boîte ya corned beef moko papa ata uza sa yokutikala ambo kwanga moko kaka bati kwanga mama protocol bavana kwa kikwanga bazwi kwanga apesi lanta dimosi bonga boîte ya corned beef yeba corned beef ngo pena yebite sikeni bande kukuta pena yebite
soki akembango mpe moto abandi kosala makambo wana mpe toyebi mpe te moto mpe akotuna mpe te mais mama yo kone bifo non non obe bozwi kaka bozala 100 bozala 150 ekotikala moto okolia mpe c'est-à-dire que otondi ale bozwi marche ale boketi na ebale sikoyo na ebale tino lelo na mitunaka soki tobandi koleka na bwato ebe soki tobandi koleka na molimo kino lelo nga nayebaka na ngai te donc komona ka boye bokomi liboso ya porte na ndako na yo korakata kokoti olala pongi moto akotuna moninga te okomi ndenge ya wani parce que ntango wana bamystère ezalaka ebele lero wana bamystère ezalaki donc mama mwilo azalaki mama moko donc soki boye na nkamba fo kaka bolekela kuna etango bande kosokola na mai ya nsima na babebe bato bazoya na babebe na bango nokomona bagrenouille bakosala makelele pala ntango bazolela bango aba militaire ndako ezalaki awa ezalaki esika tribune ya presse ezali bakola ti boye ezalaki wana bakoyoka te bana bazolela na mai kuna bakoyoka te parce que bagrenouille bakosala makelele kwa moye bayoka ezali te ntango bosilisa bombati tokei pa mamamui lale tozongi na Brazzaville mais eloko kaka moko ngai na mitunaka ti lelo na mitunaka tobandi kosala ndenge nini wana eza kaka mystère parce que nakoya bokoya wana ba 18 lero wana 18 ekomi butu 18 ezalaki ekomi butu bokoya na 18 bokati ngambo bokoni bovane bamboka wana mpona kotrape vigilance ya baspion oyo batambolaka na bamboka mpona koyeba soki mopaya ye ale bino mpe bokotika na mosala soki otuta fufu soki kotuta pondu bobino nyonso bokotika na mosala moto apo ayeba ke bo bazala bapaya eza te ye azalaki nani simiki mbangu yekaka papa simiki mbangaka ozomona tobandi 12 personnes tala woni omoni bato bali papa nani Mazare Masamba Malike Mazare Masamba moko azali moko Nzongo Marche nangai nef bakufi kutikali biso misatu ndela misato ebandeli ya fani misatu baba mosusu aza wapi tomoni kaka sasa aza na Kisasa Nzongo Marte awo botikani bale awo biso bale yena pa Masamba wa Mwendenga nuni ngapo na zuzo mikeko na komi koko ezalaki na mbula nini 1957 le 26 septembre 1957 création Fafari Kimbangisa création wana ezalaki na circonstance nini création Fafari Kimbangisa ezalaki na avenue Belgique kwa kobengo Belgique lile koma kipati 57 na commune Kisasa esika wana bare zalaki wana kashe zali tende balibana kumela masanga alebize ko bana miziki wana no ekufa kala ndenge omonaki na Congo bar batu bakomo kusambela kuna te mezaki Congo bar donc biso bare zalaki wana me ekufa kala il faut que solliciter maintenant kuyeko na muziki na sika wana na parcelle omoni le début c'était ça. Merci beaucoup. Okoki kopesa biso entre sanduku ya kala ya wana ya Israel na oyo kilongo na biso ya lelo parallelisme wana ya kilongo barakutia ya banani wana ba ya bamusala biloko batite batute mais oyo bango moko nzambe molimo mosantu nzoto na ye papa différence kusakana te ndenge moko te muvini bacha kuna shereke kuna ya molimo mosantu ubia mujitu bachera kana shereke azate azate kuna batia bazala kotia nini papa biloko baza kotia ezala mukanda kasi biso nde ye moko molimo mosantu nzoto na ye yango wana eza wana papa
ekukana makambo zakina Israeli misatu batako banini tokei na ngomba ya Bwana tokei na ngomba ya Siyo tokei na Yerusalemu makambo misatu wane ndongwa kuna ekoma awa na kamba makambo misatu makambo nini yango kamba za kubenga manini tenta de Antoni ngomba ya Bwana mbanza mbola Yerusalemu jampa wamisatu wane eya awa na kamba eza kuna iza isu te elongwa kala rien kuna zero ndenge na decree makambo misatu wana pe makambo misatu ya awa na decree me balobaka yangu kati balobaka mbanza mbola makambo misatu uzomona eya awa na kamba donc eza libwela biso batu mwino nzamba kanisi biso ndenge za mulimo santu abasimo gimbangu na lobaka 4400 ya mtumbo ya mulimo ya kanisi biso ye kaka wana aliko mibomba alombe mane pamba biso to yebiye merci beaucoup to yebiye mibomba de pamba to yebiye merci merci beaucoup papa mes chers tema cielo ngaki na nzoto parce que c'est la vie ou la mort ndenge omoni fuko kagindeke moto bisa donc papa sangu yako yoga papa soko kamera yangu ifo yoga la biso mawa akiti malembe keba parce que mutu suke sali bodu ay asiliki alobete je bozo kubeta ngai yoga lo kubeta ye papa meze makamuti si alongwe malembe akeyi siko peut-être so kwa telemi kuna pafato kubima libanda liboma tangwe kubanda obye nini to yebite makofi obye ndingi nini donc ba question mingi na mkasha botema hanzambe imisabizo papa tusali nini seba bakoti to senkile biso nyoso tala eza mawa lokola batu badindisi na mai ti tango fungole pote to bimi ndezo bima na mausoleo yo papa il faut yogola biso mawa merci beaucoup papa merci beaucoup bisina papa ndi mais tala mukola kuzungira makambo wana na biso totela makawana ba misina ebiti suto kuzala wana solo be mongoma kashi kujwa liboma en tout à fait bado bazo kunkina na serikali akangami papa adongwe akuti zamba liboma akana mayankamba akangami na mayankamba shoga nusambe labima asenklina keyi nanzela aganokufa bado tembe batu bada kukufa mama nangaye chala iza kisomo azakina kanda basi o makambo wa pamelaki na msa 20 ayikuta eleki kutu parfait donc batu bazako kufa tango silibo yesikoyo jeudi mardi samedi dimanche lundi mardi et côté na mausolée à côté ça na mausolée papa ngena lobi bino ba musicien boko toko na kati bongo no semba nzota papa kuna na kati mon frère domone que c'est la mort pour avoir na libanda batu bazako kangama batu bazako zali boma bo biso koza kuna na mausolée kuna na kati toko no semba nzota na yekona mais to sali nini papa sali biso makambo boye to sali nini penza vraiment kuna suki batu maboma batomboki kuna benini likofa mutebo mzoki ndio kufika mbarabo ukimile wapi tokoti suki kamera yango yo ndenge tokoza na mozole wana biso ba miseba tokoza ki batele boso na mozole wana si tokoti sikoyo ale pa esili plus grave encore tant tokoti
aketi na porte akoka ngafungula ke biso bya ASF. Bon awa siko batu bakutomboka na maboma tusa babali kubeta batu esili bakongulukuza biso tukukimira wapi. Bon yepe avanda kalina kwe wala siko akulimwa na ye biso sikaliawa me esili tokuvi tala ndeko nanga siko kamara ngoyo ota makamuza yamsina mutema vuyo kula biso mawa donc to koma kibandi numero ya lingomba tala siko moni liwe vraiment il faut comme mundimiko mabondeli papa simo dim sabiso papa pardon papa usabiso mabete donc yama waka kubonda tawo bako bobondela bobo senga souffre pona bosala musala makasi to kipaki wana te kaka pardon dim sabiso papa to sali nini ça biso mabete papa simo. Mon frère, deuxième chose c'est la mutuelle masala. Il faut y abana mutuelle bozo ko s'incliner. Ye mutu alemsaki bisososo. Tangwa zako kende po asincliner serikeye bande kona kai foyo kama wa. Alembi. Papa janginda. Papa Sima, Papa Antoine. Donc alembi Papa Antoine masala. Ye dije na biso ya boso. En tout cas. Ye même biso donc ye mtangelo ko s'incliner le boso. Pour le boso, so ko s'incliner boye, so mutu esali mwa mukebo po na serikali asiliki deja. Alibe boso ko beta ngai. Mama na ngai. Alibe boso ko beta ngai. Donc incliner do sala malembe so mutu ebeti kana serikali mwa mukebo ye malembe bikaka. Yalibe boso ko beta ngai. Asiliki deja. Papa, tu m'as dit que tu koufi. Tu as masala kei. Pa. Pour s'incliner, bande konanga biso zotala ka biso lobe. Ah, tu koufi kaka. Malembe. Parce que so mutu esale bo do. Kuna asilika ki. Bo awa soki mbata to yebiti. Neve po boaka mona mai. Tiba komina ni bongo awa. Masua etelemi na kacha maiko. Au lieu eya e accosté awa na baki no, etelemi ko na kati. Allez. Gria onataka ke kona ti etili no boy. Pa batombo de serke kena likolo. Tuzo monango. Biso bete ka misiki tobe. Ah, dokole kena likolo wana bakobenda ngo boye. Eya la ngabo. Telemikana nikolo, me puna nini zako yate. Odi papa na nyere zako loba. Bozo usango na masua. Mama ngonde ngwalate. Oba pesinga komanda na lobi bozo usa. Disi sila papa na ngema. Nzambe. Tomone telema kie kale ti ezongi susu na masua pabo. Nzambe alongi na ye. To bakanaki so yena kati asali force manevre babwaki yango na mai wana tala batulu na sakaroni oyo kotaki na mai wana na baba passager ba loko batu bimebunga libela. Alors tigi babende masuwa tomode bande ko yati eyeko accoster na baki tinkambi oyo papa de nyenda bomusaki bataki 12 batata cheni wako, batata wankana, batata kwa madio, bataki 12. Ale. Batati tubuna bakio kama serikali abimishango wana. To kamati kasabu president kasabu mutapesa ki discours. Eza ya politique te le parce que kasabu comme président de la République jeudi. Jeudi. Comme président de la République. Tout à fait. Mais sikoyo avant jeudi donc le 2 60 là le jour d'indépendance. Apako ezali alliance ba Congo. Mutankanza mtazaki responsable. Mais le comme politique yale kasabu mukamata. Président ya bako. Yem tapesa ki discours. Tout à fait. Qui c'est Morida? Tango pesi discours. Bapele indépendance yo sabazaki wana.
Kasavubu, Lumumba, Mutankanza, Kizengi, Bomboko, Mobutu, apende ndepasi bazaki wana. Kasavubu apesi discours makamini alobagana discours na yebyango. Si ale. Tukamati nzoto. Tulongage na 11h. 12h tukumina matadi mayo. Titi makambeleke wantu yebyango. 2h du matin, 2h30. Nzoto longwe makambeleke wana. 10h tukumina inkisi. Ba protestant ba catholique ba kutika ba fleur ba nini ezaki sengo bandeko. 12h tukumina banzangu. Ba protestant ba catholique ba kutika fleur kala ba catholique ba kutika fleur. 14h tukumina noki mbanza tu. Ba fleur ba nini tout ça. 15h pit gombe matati. Ba kutika ba fleur ba nini ba protestant ba catholique ba tout kala sengo ndengo wana. 18h pit tokosi na kamba. Papa Simo Gimbangu na msa 20 bakangakie abimaki na kamba na 18h. Biso pese kozong saye na 18h. Coïncidence. Ah. Papa. Wewe papa na ngena. Tozo timu na serikali meserikali yango eza kusanfonse kaka. Eza kusanfonse kaka. Mwaito zwango ezate. Ale. Papa na ngena bonde sili sikalobi ale botimola tango batimoli papa bamoni yango sibakamati yango batomboli yango ebimi na libanda wana batiango wana. Alors mbeto moko sasa ki pour le 8 mars nous va servir yango na utendeli le 9 mars Elisabeth ville. Alors tango batiango na ikolo wana bafungoli ti drapeau ba belge ba prisonnier ba ukuna bango na drapeau ba belge ba prisonnier atie drapeau ba belge wana bafungoli serikali boy lis oyo ekangama efungwana lis oyo eza kumona lis oyo eza kumona oyo ekangama moko eza kutala moko ekangama intact lokola kufisi koyo nzoto na ikanjane kwa 9 ans na sababele siko papa ngenda ekutala boye amoni drapeau ba prisonnier asiliki albi ale ferme asiliki bakangi drapeau ba prisonnier ya ba belge sikoyo papa na ngena tuni tangu naza kusambela nani amona kili kama Kazadi musicien tangu naza no musicien avec secrétaire provincial azala kiwana yemde yebisa kibiso interview moko apa ya papa sa ngana azala kiwana sikoyo Kazadi alobi boye papa tangu za kusambela oza kusambela na moni na libulu loboko ebimi boye na misapi mitano ti tango lingo siza kusambela loboko ekiti ebungi botimola tiba timola kibazwa kiserikali wana misapi mitano 5 continents mwana ngai pesa mali ngai mukiri mobimba ngai kimbangu mwana papa donc zaki ndengwana si bakamati train si ba yena ilebo pour Francky na train bakamati batu ti ba ye awa tangu ba ye awa bakomangena 2h du matin na maluko albi non il faut c'est la tango tongo tano ti bako yabo ti biso ko beta muziki
Twangu kubeta muziki. Tuzaki wana. Pata masala, baba Mvulu Victor, Matuka Pascal, voice zake msakwamesho batamu za Bankungu Pierre, Masamba Mazare. Banzongo Marche tuzaki wana. Bakimbuta. Wana dirija nani? Pama tutu. Masala Antoine. Ti ale. Tukubeta muziki tomoni orke ba frama basenga kitango nzoto wana eke na Belgique. Papa da nyenda boya. Bon. Musicien moko azalaki na exhumation ya papa. Musicien wana papa Kazadi. Akufika na mingi te. Exhumation wana le 25 mars. Tango bakei mu pepe makasi ezalaki. Na Lubumbashi. Pone basala exhumation ya nzoto wana. Mu pepe makasi ezalaki. Ale. Papa bondi lisiko ale. Babali ko timola. Batimoli. Tango baza ko timola. Bamoni serke yango. Bon. Ingo koma na position kukamata yango. Serke yango edindi sunase. Ambo? Edindi sunase. Batimoli bo serke yango yo. Tangu bakamanya position kukamata yango edindi sunase. Mweba zwango izati. Balubila papa na njena. Kaka na sea mabele wana. Est-ce que vous avez un besoin kaka place bazotimo le place bakunda ka seke ezokima ezokitaka na libulu. Ça dit besoin de la minute. Ngai ni na tolanda mutuna na ende koko. Mukomba papa danjenda. Ba yemo kwa wana. Alors mwana mobali ya Botami. Donc ye wana le 12 octobre 51 ndio yuko Jacques Sayembaka. Wafamu le 12 wa utoka le 12 kafanane ye muntu. Oh Kimbangu tino wa mintino. Kimbangu tino wa mintino. Wafamu le 12 wa utoka le 12 kafanane ye muntu. Abota yeme na kombo ya Simo Kimbangu. Pale uko msena klasi ebenda kimindondo. Kono komisa kloma na klasi. Zeko komisa Simo Kimbangu. Iko benda mindondo. Babari kombo wana. Bacha kombo na keko komisa Monsieur Kiura. Nzomo na babombi yango. Mais tata mususu alobaki elombe mususu zela mboka naye. Devant l'ouragan et la tempête, les fruits mûrs ou pas mûrs tombent quand même. Et où yema nakake kombo na ye Simo Kimbangu. Babaki kombo mususu Simo Kimbangu kiangati. Ye watu sana ye mokonjali. Donc tata mulimo sado. Mususu teba ndeko. Ye wana avandi wana. Liputa. Ye wana liputa. Poko na pisa lobaki yango oyo kaka obota mwana mobali. Ngali puta mulimo sado na zongi suna mukini. Zeme misatu mwana mashabota. Mwana mobali abota. Na yebisi bino mwana mobali abota. Na dekrizi bino ndenge ni bana misatu wana babota maki. Donc jiwa tuzana yawa molimo santo. Mais amibombe so ningo bimsaika ka so ningo bimsaika ka amibomba ka. Mais tanga ko mibombe za sute. Sute yebiye. To yebiye. Ese sakola makara. Donc papa shangani kombo wana. Soki pona kanda, pona zua, pona nkele. Kombo na ye Simo Kimbangu kiangante. Kombo na ye Kimbangu Simo kiangante. Oh shaje na logote. Olongoni kombo mogote. Oh kombo na ye Kimbangu Simo kiangante. Oh kombo na ye Simo kiangante. Oh olongoni za kombo mogote. Kangana kaka misatu ndenge wana. Oh banango na likolo. Oh banango na se. Yango wana kaka. O shaje lelo kotende kona ngai. Tika la yo. Tika kumemonisha pasi.
sika kumimonza pasi donc kombo na ye wana na mokili yaza na mukombo wana Simo Kimbangu Kiangani siko sa divinité Simo Kimbangu Kiangani envoyé spécial encore na biso Yesu Yokani voilà kena mokili mobimba zomona papa Simo Kimbangu na 1910 alobaki ngai na kubota masuna 1918 le 22 mars abotani Kimbangu dete bakabati kombo ya papa Dangena babambi na likolo wapi to bali ko benge papa Dangena pa baki na ndizo kubota masusu ye wana na mse 50 ye alobi kuna na prison zaraki ngai siku na kenda kusonga na mukili mbala moko siku na kenda kusonga na mukili talakana kasi oyo kaka akobota mwana mobali bana nanga misatu kisolokele ya lungana Dangena basi na bango basana zemi oyo kaka akobota mwana mobali na kati ya bazemi wana ngai liputa molimo santu na zongiso na mukili isa ndenge mana gamko mshuna tuni nkungu Pierre to bandagine miziki ya tambo ngalbe papa nkungu sika kozonga na ndenge aliputa ubendenge nini eske tokuzala wana akozonga na ndenge mshuzala kaka na prison zalaki na Lubumbashi Elizabeth Ville tokende kuna papa Dangena tofisa ki problem tofisa ki tokena super de C8 tokoteka la prison wana alors na Lubumbashi pesa yake na Elizabeth Ville alobi ngai na 15 nzo kukufa na prisonnier mtoza madari makashi mingi te akukufa na 15 nzo kufa 15 koki alobi abengi bato prisonnier bitala ngana yepsa kibinoke nazo kufa na 15 siko yangoyo 15 botika la malamu bosambela malamu botika ubosa la nzambe tipo bosambela apesi ba matei alana mbeto abeti pa kawo alali instantanément ayiko botama na nkamba abotama ndenge nini alobaki kaka na bana na ngami satu wana libumu wane kobota mwana mobali ngai Kimbangu liputa molimo sanda zongiso na mukili mois de mars 1951 zemi ale boshe botami nani wana kombo nini Mariana Nteke Kisolokele mwacha papa Charles mama Nsalu Mariana Nteke Kisolokele zemi ya mibale wa bwana dio Christine Dangena mwacha papa Dangena zemi ya misatu totala ni alobaki oyo kaka kubota mwana mobali ngai molimo santu na zongiso na mukili parce que dobaki na Bible ke libela na kuzana bino talaka nano mama oyo akata kilikambo wana zeme misatu kombo na nani mama Kiwa Sisilwa mama batika kiyo pona nini ena likambo nini batikila kiyo kombo ne yangu wana kombo ya wana ki mmoja papa dia dungana ta Elaxini Kiwa Sisilwa meza kuna babie batikila kiyo pona na likambo nini batikila kiyo kombo ya wana okay alo kona prison tangu alobi na Kenya ukufa beti pa alali pa instantanément mwana mobali zeme misatu ebotami Simo Kimbangu abotama kina kombo ya Simo Kimbangu Kiangani te abotama kina kombo ya Simo Kimbangu tang authenticité ye makambo wana bakamati kombo babakisi na likolo wana Kiangani babakisi yango kaka ya kubakisa kombo na ye wana Simo Kimbangu ya 1887 1951 siko batu bana ya mingi tono somba barekei banani wana nenda wite bakoris alo bakombo na abo yebi banguka ka ti ale bakena vula jenix akekuna na sima vandi alobi mais sonya ndenge yo
makanise kimusika mwandu lazima kama nzambe asa kusikusa bibembe bongo ngai ngako kite ai soni batu bakeko kusoma barekei ayo ki banani wana o batu bakuti nkamba bakuti kambe bakusani o bakusomba rekei yanzema alibe omoni nazwi bango okay bino bakuti wapi oto una kamba tuko soma barekei yanzema batu na jimbangu jimbangu nzambe na ye apesi nguye ya kusekusa batu ya kutemisa batu nzambe na ye nguye nzemba apesi yeje pesa arashe jemu kwa mundele wana awe jona fuka abengani nganga nzambe batu jimbangu nzambe na ye apesi nguye kulida msabatu nguye nzemba pesi yete aseki batu jimbangu bakei bakome na nkamba boni tena makambo liko kuna msoba bengani biso na jenisi bwana boyo nzambe yepisa nga makambo wana papa Kimbangu akoti piye tangu atakuzunga kaboye na beko tata mukoko siku ajinzemo. C'était le 18 mai 1921 mutakosa binote amakesa mandungini novwatenwa ninwa kwa Yesu nosambulwa novwatenwa ninwa mwanda wosa kunusambula munamoko mvuluzi mbenyosa kunufinama kanukita kesanga nutala konvuluzi njonosa kunusundisa munamvita yenowa nuvwatenwa ninwa Yesu waiye kwele kakomwa vananti menga mandi masolele mukutu kianzisa. Donc ajunze mwana le 18 mai 1921 séparation ya biso na ba protestant. Papa Kimbangu atikana ye abana kamba lokuna babengana biso bango mpe ba protestant. Donc séparation exacte de 18 même ko jwa kinze mwana. Date musute mutakosa binote. Parce que ba mshoza yo ko ba de 16 ba de 17 ba le 18 mai 1921 nzembo ne jwa maki séparation ya biso na ba protestant.